naima nse moko système nanga zo memela biso lelo komi lobi komi lobi kuna nanga tika ba l'air est grave situation za catastrophe dans moment oyo ndoki ya Congo Félix Tshilombo oyo azali plan B ya ba Rwandais Félix aboyi ba Rwandais bakendaki na élection mota gagné élection Martin Fayulu Madidi ba voté Madidi partout na Congo plus de 65% au Martin Fayulu azubino mo bozolanda na New York Times bonati na RTBF na ba France makamunyoso église catholique a BBC vérité. Le président de la République démocratique du Congo, c'est Martin Fayulu Madidi. Il y a un équipe pour le peuple congolais. Bon, mon amakambo Félix Tshilombo Moïbi Ndoki. Le Koumezo n'est pas Dieu tout-puissant, le créateur de ciel la terre. Le Koumezo n'est pas Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo. Le Koumezo n'a papa Kimbangu Yomoto Koufaki pour la Mbokana. Le Koumezo n'a Floribert Tebea, Patrice Emery Lumbumba. Cédric Nyanza, Rossi Mukerichimanga, Armand Tumbulu, Eric Boloko, Lokuba Makila, Kacha 28 morts, Bandekubazo Kufa na Nyumbi, Bantobazo Kufa na Ituri, mais Félix et Tshilombo Alingi Barwande Bakendete. Nazori sur le coup, mais pas Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo. Peuple congolais, Bitumbo Eza Bangala te, Bitumbo Eza Baluba te, Bitumbo Eza Baswahili te, Batabandu te, Tozo Bunda ennemi na bise Zali Barwande Bakende. Félix allait bela bambongo ya ba Rwandais Félix ndengaza Félix azalaki plan B ya ba Rwandais na moment oyo lobi na 15h imbécile ari du politique kanamanya ayambaki ndekona mobile Vital Kamerhe ayambaki lobi na kinga kati na 15h nani Félix Tshilombo na Vichy Chimanga bayambaki na ma campagne na ndako ya Alexis Tambwe Mwamba dans l'état ambassadeur États-Unis ya France ya Grande-Bretagne ya Belgique babengisaki Félix abia koyate ana contre ta motakoya Vital Kamerhe dans l'état Vital Kamerhe akendeki tepo akendeki pa ya ndeko na bango a Rwandais ndenge za basali plan moyeba proclamer chanda rezate siko baza koluka mécanisme que baluka batia Félix. Mais dans l'état église catholique, a un résultat, oyo, église catholique a un résultat, oyo, motakomi président ya Congo, peuple aponi, ezali Martin Fayulu Madidi. Mona Kisasa, Félix Ndoki ya Congo, guerre civile osa ko provoquer Félix. Félix osa ko provoquer guerre civile na Congo, okokima Congo, peu okokufa yango na lobi bandeko nanga ba congolais problème sabino que Félix aza déjà corrompu église catholique yango bapesi ba résultat et pas ba américain bapesi pas ba ambassadeur yango moni même 80 militaires ya ba américain baza na Gabon au cas où connaît nanga tanga koluka proclamer Félix président Martin Fayulu a concédé te, Église catholique va concédé te, Union africaine va concédé te, Félix a teki Congo, Yamwana keneki na Kenya, a keneki na Kenya, après ça qui Kamerhe défense, après si ma poste tout Sénat, après c'est Banque centrale, après c'est Premier ministre, Félix Ndoki Yamwana mobile oyo, Zame Nangai. Félix Ndoki a mwana mobile yoyo. Peuple baponi yote Félix. Yo anozo provoqué guerre civile. Soulèvement populaire au Salema. Entre deux peuples, bakobomana bakokufa. Félix yeba ango ke de ce pays. Félix yeba ka bakolapide yo. Oza Ndoken il est très vagabond. Oza zoba ya mobile. Ozobomi sabat pour l'intérêt à Ruberwa, pour l'intérêt à Ali du Polite Kanambe Félix. Hein? Félix Tshilombo. Ozobomi sa peuple congolais, yeba yango ke
haki ya peuple congolais moto akoyiba ngo te. Bayibaki na 2006, bayibi na 2011 Tshisekedi alobaki tola la pongia ya bébé. Yondo kola la pongia ba bébé biso tola la pongia ba bébé te. Bitumba oyo ezali ya bangala te, baswahili te, batabandundu te, bakongo te, bapende te, basakata te. Peuple congolais na lekina neb sabino ke Vital Kamerhe oyo azalaki directeur ya cabinet ya Félix Tshilombo yende mutakuta lobi na Kamerhe basigné bakor. Félix alobi ako garanti sécurité ya Henri Hippolyte Kanam. Félix, guerre civile oyo luki na Congo, on se prendre que tu seras humilié. Je te dis la vérité, par au nom de Dieu Tout-Puissant, bandeko ya IDPS, Félix va voter été. Va voter Félix été. Va voter Martin Fayulu Madidi. Va voter Fayulu na Congo Mobimba. Yango lokola yo ndimi. Osime ki responsabilité ya makamuna mbongo yera ba Rwanda. Tauna badeko sabino ke Félix ale mbongo ba Rwanda. Bobana otanga tembe. Bomoni illettré oyo vagabond, il aucun diplôme. Félix tokoti ke la yo Congo na ba Rwanda te. Tokoti ke la yo te Félix. Tshilombo Congo eza ya yo te. Aujourd'hui, je suis à Kassai, il y a tribaliste Félix Moïse Chomba à Sambwa Kayo Sambwa. Tokoti ke la yo Congo te. Toko bunda na jusqu'à toko récupérer Congo na biso. Congo eza ya batuti te Félix, Congo eza ya yo te. Moyibi oyo. Oyo auto bota la mwana ndeko na biso dudu, auto tezem non verse. Oya bota na mwana tata mwasi na ye. Ndoki ya mwana mobali zoba. Oza zoba yo marionnette. Tala nige ba manipulio likola faux diplôme. Mama Marthe, zomona na yo ya moyibi ya kindoko kanga ye na kata ndako. Mama Marthe yeba la mwana na yo makamba luki na Congo ekokute vie ya famille ya Tshisekedi cher na kata Congo. Tokotike la ba Rwanda te. Merci mingi na bato balandi ngai. Honorable camionnette Mola Mokondjabana komina Kisasa engambe saya soba na pesi mbote na Achille Mboyo na Londres mama Didi asuta bato tumbote Félix lobi baliaki na Alexis Tamemwamba na Vigiti Manga et pas Alexis Tamemwamba ba signé ba corps tozo zilabino dans l'état ba résultat fiable et ça la ambassade nyonso ya Congo mais l'ambassade des États-Unis il y a Grande-Bretagne il y a Belgique il y a Allemagne Mota gagné l'élection au Congo, c'est Martin Fayulu. Mais quand guerre civile, au qui m'emboque à Félix Tshilombo. Merci Mingi. Kinois, naïmanze moko. Système nanga zo memela biso. Lelo, komi lobi. Lobi, komi lobi kuna. Oh, match ça.